Dimanche 5 février 2023, Batata Maman Mbote, Bozebeliska Boto, Bozali, Botalapso Amiklia Poto, Paris, Londres, Grande-Bretagne, Allemagne, États-Unis d'Amérique, Canada, Australie, émission Tolobane Bandit. Abisso Bagenza la raté solo pour l'intérêt démocratique du Congo. Oui, c'est vrai, pas pété à Kinshasa. Le démocratique. Bengisaki officiellement, quand on a communiqué, comme ça on a polémique à Mickey, c'est le gouvernement et que le Congo démocratique a Bengisaki. Mais qu'est-ce que le Congo a gagné? Est-ce que le Congo a gagné sur le plan de diplomatie? Est-ce que le Congo a gagné sur le plan? Il y a éducation, il y a soutien. Congo a gagné Nini. Congo a gagné visibilité. Au 25 magasins, sur nos matériels, situation sécuritaire, il y a Est, il y a le Congo démocratique. Sikanini Togo Ndongwana na M23 soutenu par Kagame, Kagame bandit, Kagame criminel, Kagame Yuma, Kagame. Mais na sengi pe na Kagame c'est no futa pe nyongo ya batu ya bakatarien. Babi izino raffinage au Rwanda mbongo defe kuna. Congo nani Rwanda wana pe mbongo uti kuna. En tout cas c'est vraiment to réfléchir. Cette jeunesse nous appartient, cette jeunesse, il faut les encadrer, cette jeunesse. Tokotiki la bango nini Yves Badjokwali communicateur ya lamuka tukutuna mituna ndeko tuse beali yazana ina kati monde na kati to na pati malanga puna ya Elysée bokumanya tukutuna mituna poto to manyo to saba ya proposition wala pour l'intérêt de nous quand il comme ndeko Yves Badjoko Mbote population talabiso qu'est-ce que le Congo a gagné arrivé à Pape à travers toutes les étapes Miss Bayambié n'a pas aidé la nation bakena ina stade c'est sur na bilenge et sigani ni susu asola ina ba clergé église catholique. Qu'est-ce que le Congo a gagné sur le plan de visibilité, sur le plan diplomatique? Merci mingi pour Namotuna. D'abord il faut rappeler que visite à Pape Ezaki na compte tenu à statut na double objectif, Ezaki na visite pastorale. Quand c'est visite pastorale et ce qui ont été pour Ezaki un homme politique pour Ezaki chef d'État à Vatican. Donc Ezaki na deux volets, à la fois un volet politique, un volet religieux, apostolique na yemura lo bakian. Pour na religieux, catholique ou j'ose croire que c'est pelaki comme on a na Kinshasa ba bengi dadi ba mon dadi da bango ba participer na prière ou ba sali ba réconforter bango, mais aussi à rappeler en mission il y a église catholique ba objectif à rappeler évêque, à rappeler abbé, curé ndengini faut ba tambolaka a ebisi bango ba kota mingi makambo ya mosolote makambo ya commerce pour tout monde qui effectivement que pour na besoin de survie, j'ose croire que certaines parcelles il y a église qui soit mis en concession na bateau, soit batia qui ba boutique liboso à rappeler bango que mission na bango liboso ezali na côté ya ba pate koka ba pate comme ma bango lobi to ki ba kufi ba c'est quoi ba kenende olikolo. Ça c'était sur le plan religieux à célébrer ba messe. J'ose croire que côté wana ba catholico ba c'est pelaki 40% de la population congolaise, c'est quand même beaucoup de choses. Siko sur le plan diplomatique wanande siko mama na likambo namoni ete bato ba kamba mboka siko ba sali nyoso po ba bongisa visite ya Pape wana ba bongisi banzela ba komboli ba bongisi podium moko ya kitoko ya kafu bipa nyoso ya lekaki po ba zoba mwa muke Pape kasi babosani ke ba katoliko bazalinde bato ya sembo ba ibi makambo zo lekana na ndenge ya kimia. Soko tali discours ya Pape même kwa liboso ayaki a rappeler bato a rappeler ndeko Félix Tshisekedi tribalisme koti kande tribalisme alobi ke soki ozana bokonzi esengeli osalela nde bato soko ozosalela bato te tina bokonzi wana ezali te biso tolobeka ngo chaque jour bayokaka biso te toliki ete ndenge papa ye peut-être bakoyoka bakabu papo oyo alobi corruption ekangami na mboka na biso ekomi sport national ya bato baza na pouvoir ya bato ya union sacrée soko yebi obeta corruption te okokota kuna na union sacrée te ndenge yo moko José Panda lobaki ke pemeni ya ndeko Félix Tshisekedi bango nyonso baza miyibi. Donc ba ebisi bango papa rappeler bango batika nde ki muyibi ma wana za makambo mabe ezokokotonga mboka te a rappeler pe lisusu situation ya partie ya mboka na biso spécifiquement guerre aux a imposé na biso na partie est na biso. Voilà. Donc c'était une bonne visite pour na biso. La préoccupation ya ndeko Yves Badjoko kanyaka eleki mingi botika kanyaka po okuta inyo sanke fo ba masolo go yiba
Merci beaucoup mon amboka Rodrigue. Alandi ndeko na ngai bachoko malamu. Azalaka mwana moko dombo azaje moko d'abord na apprécier kae mais sauf que tellement à kota na kaya bato sa politique à la haine. Il y a kimutema likundu, il y a hypocrisie, raison pour laquelle ndenge pe na moni akomi ko réfléchir modèle wana. Mais na yebila ki modèle oté. Comment fait-il que non pas aye na message oyo aye ko yebisa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi atika tribalisme, atika corruption. Mais ça m'étonne ndeko na ngai. Tout ça là quand même hypocrisie. Parce que message au pape à Lobiawa et ça lui message oyo et régner na mboka oyo plus de 25 ans. Et c'est le quoi ya sikate. Aye ko ça la kaka uniquement rappel na mitema li kundu bidongo miso o baza ko linga changement ya mboka au Congo te. Est-ce que le cambo ya tribalisme to ko lobela yango lelo? Mon mboka Félix Antoine Tshisekedi akuti bo bébé ça qui déjà mboka na esprit ya tribalisme, il y a division, il y a confusion, il y a séparation. Mais ayebi aluki azobunda azongisa biso na maloba o maréchal Mobutu aloba Congo ekozala kaka un indivisible. Congo ekozala kaka ekolobo moko ozala mukongo muluba muswali mutetela mungala biso so bana kaka ya mboka moko. Et c'est tout un processus o yaza koluka aluka a maîtriser yango pe ezo place au kati ya mboka biso. Et likambo ya corruption. Banani ba meme biso corruption na mboka oyo. Bino leader na yaza ki député na régime passé. Asiejaka abungi makambo akanyaka abungi façon ni régime passé mboka oyo soki akotaki na ligne ya licha kondo Etienne Tshisekedi ce n'était pas pour rien parce que a comprenait ki mabe ya régime oyo to uti kokota oyo biso lelo tozui to botel bango ngwende ya pouvoir et grâce ya pouvoir mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi lelo oyo bino wanda ko dénoncer aux leaders na yo Fayulu oyo ata lokola kwanga ya Fioti Matiti mingi. Parce que bato ba yesa ka munene si va comprendre grandeur ya licha mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ba pesa ya mu Congo atikali ye moko yolola mais koyeba o ya yebaka à l'époque tant azaki na député national atikala ko dénoncer yango te lelo po grâce à mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi à travers ba service ati o kati mboka biso lokwa ba IGF ainsi de suite ba lutte contre la corruption nyo surtout wana et comme ko développer ko dénoncer bisika mabe ezali ndele lelo bokomi ko comprendre que Kimui beza place intel songolo pakala mais tango bato ba détourner ba 32 millions de dollars. Hein? Yasnel, mbongo yutanga Brazzaville. Président na yo Fayulu, azalaka wapi? Député national Fayulu. Tangu toyoka ke bayibi mbongo etel. Pona makambu. Ya RDC, la coopération internationale. Président na yo honorable Fayulu, azalaka wapi? Le londe bolingo ba exemple, to ba modèle. Totika to luka kimia. Parce que moment où politique à mon amboka Félix Antoine Tshisekedi est fandi rien que sur changement de mentalité. Songa na masolo a pap. Na songi na masolo a pap. Boye ya pap pe bozongi boye pour na biso ba Congomani to tuni sama kina sa epena esengo. Ya moto peste ta mokonje ekolo mon amboka Félix Antoine Tshisekedi longonya pe mokako soit parce que Alexis ya solo qui a allé un bon diplomate. La diplomatie agissante et la tinzoto pe emonani au miso ya ba Congomani pe ya monde entier. Tout le monde a solo qui a kosala musala akanyi maboko te a kubundela mboka ya solo. Qu'est-ce que le combat gagné na contre la maçon parce que toi pas boye il faut que soit congomani. Et ça la raison d'abord ecclésiastique puis économique sur le plan mondial. Pas per kolobate que azana armete na mboka na ye o ya kolobaki aya po abundisa bato batako mettre biso à des bandades de par-ci par là. Non. Aye na message na ye kotali sa ba réalité baso oyo eza kolekebisha na mboka au Congo. Papa yebi makamunyo sa mabe ya busambulu oyo eza kolekomboka au Congo, il y a cela même plus de 25 ans. Ayebi yango. Merci beaucoup. Mais à jouer na politique voyez pour na kotali sa biso que d'abord azana besoin na ya liboso 1 to la bomoko to la bolingo. Alobi a telemeli ba esprit on de konanga za soulever à tribalisme ngati la ngobiso. Mais ndoka na bosana que tribalisme est dans même na bino so to ba merci Fatima Langa. Ndeko Toussaint maître Toussaint ba population tarabiso papa yei mais ba discours azali pe kili. Les gens sont en train de fustiger discours ya cardinal Mbongo babi ce que c'est à peindre tableau ya ba problème sur la bibliothèque du Congo et c'est a signifié que la RDC aussi est agressée par le Rwanda. A signifié que Seigneur Sosenga soutien, a signifié que le gouvernement démocratique a lobby pe mingi. Mais babi na malobande ko Mbongo a beti masolante.
Merci, moi, Namboka Rodrigue, n'apprécie d'entrée de jeu, n'apprécie Bino, merci de nous avoir reçus aujourd'hui dans le plateau Oyo Yabino. N'apprécie Bino, merci, ainsi que toute l'équipe technique. J'en profite aussi de saluer tous nos téléspectateurs au Bazali Kolanda Bisso, ainsi que mes co-débatteurs. Je vous dis bonjour. Et tout ce mingi la question Oyo au Tunibisso tout à l'heure, par rapport à l'avènement, il y a Pape. Et les gens doivent comprendre que il n'y a pas à Liboso sur le plan diplomatique et fouti. Parce que moi, en tout cas, je soutiens les actions du chef de l'État. Là, au moins, je l'avoue ici sur votre plateau. Nous allons soutenir l'action de Mokonzi Yamboka. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à apporter tonis moko na mboka na biso. D'ailleurs, j'en profite pour dire merci au président Tshisekedi de la génération na biso. Nandeko na biso ya lamuka to moni boye ya pap ou salema dans les années passées bino moko boye bien. Alors, parler na discours ya Ambongo, je dirais carrément que monsieur Ambongo a sali logoré comme l'avait prédit, comme l'avait dit le cardinal Mosengo. C'est-à-dire à rater occasion. Na occasion, on a oué à rater, il devait carrément se taire. Il devait se taire. Pourquoi? Le pape est venu dans une mission officielle parce qu'il a été invité par le chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas invité qui a une mission officielle. Mais la casquette n'a yé. Azali na double casquette. C'est-à-dire chef spirituel, il y a battu catholique. En même temps, chef d'État. Il est venu d'ailleurs, même vous avez vu dans l'aéroport, qui l'avait reçu, c'était le Premier ministre. C'est donc, Ebongi Tocha, quand même, to éclaircir opinion, population, Zali Kolanda Bisso. Baye Baboye, il y a pas, Ezalaki, Ponanini. Nous avons aujourd'hui des guerres, les lots na Est et na Bisso ya Congo, il y a des gens qui meurent chaque jour. Il n'y a personne, à Tabande Konabiso ya la Mukandenge Bazali Wana, Bazali incapable. Il y a un discours tout haut que nous sommes agressés par le Rwanda. Et il faut que tout le monde parce qu'ils en savent quelque chose. Ils connaissent quelque chose dans le Makambouana. Et Bisso, tout ce qui n'a pas, il y a un discours qui vraiment très important. Et la réconciliation pour tous en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Yves Bajoko, est-ce que Cardinal Ambongo a réussi à counailler? Il y a un super décès, un super gouvernement, que le commandant démocratique Bosso a pape. À lobby aux réalité. Mais il y a un lobby te. Batu ba okanisa ndeke pape makambo ozo le kana ye ayebakite. Bato tuna siko na okinde konanga azo ko bakende ndeko pa cardinal tata cardinal a lobby logoré makambo susu to karasoni ya olobaka. Ba cardinal wana ce sont des sommités. Il n'y a pas un seul correspondant mutua kokanina ndeti mutundeti cardinal Ambongo na union sacrée na binoana. C'est quand même il faut qu'on ait des légards, il faut qu'on ait quand même des réserves ya koloba comme susu au cardinal a raté occasion ya ko c'était. Mais c'est extrêmement grave. Bango ba éviter que ceux qui bazan na pouvoir wana, c'est grâce à cardinal Ambongo. Pour cardinal Alobaki Tomba créa qui est cardinal, a bengi batunyo se invité, a ebisi bango to tchabale à terre, a ebisi de kofayolu to tchabale à terre, a lobby, même du mal peut sortir un bien. Et daki bangote, les loba comme finga tata cardinal, ozomona, ba yimi. Comment on peut se permettre Babiloko yandenge wana? Cardinal lobika ko best sembo. Makamuto loba bangote, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Que bokota qui n'a pouvoir na nenga nyam nyam na nenga muyibi tata kanelobi boyiba qui des victoires biso to lo barango bandakala aujourd'hui tout le monde le sait, tout le monde le dit exacte que tata cardinal a préparé qui coup ton ni non à dépendre de la réalité et à kebisi bande kona biso que na 2023 il faut ba élection ezala transparente, crédible et apaisée lokola maloba pape ye mokope aloba kiango sinon ceux qui ne ko Félix c'est que dakota qui a responsabilité na nenga bien pour na ni ya ko lo barango na tina ni ya ko lo bela kango. Tangu président lui a bien qui bloc patriotique oyoba société civile notamment Milapona KCC récupérer qui pour nani batinda qui ba émissaire na bango batindi toute la république batindi Mbosso batindi premier ministre batindi Bahati et pas bien catholique pour nani ceux qui batouana baza bazoba ceux qui batouana il faut pas kangara munoko na bango il faut pas quand même causer na éviter mais sur le plan il y a éducation. Quelle est la part aux églises catholiques à apporter à Nambo Canabiso? Rien que pour ça, il faut respecter l'église catholique. Rien que pour ça. Parce que l'État a des missionnaires. Les missionnaires ont des missionnaires qui sont au la police.
kasi comme une église catholique et ko sala nini et ko kamba ba pate kuna. Donc je pense qu'il faut quand même beaucoup de respect pour Nabatuana. Mais qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que le cardinal Obi cardinal Obi kuna na estebi tumbe salite to ko bika nini to ko bika capacité yo ko bika capacité ndeko na ngai to ti ko mikosa to lo bate po to za na plateau to fandi to ko lo bate to za na passe donc to ko bima na plateau to marquer saison ici biso oh il faut ko lei sabana il faut ko lei sa moisi il faut occuper il faut besoin de santé makamona nyo surtout et ko répondre te Nengi na rappelé ndeko na ngai papa ya parce que nous sommes un pays en détresse. Malobana e moko. Ayena ki ça après awa ke Soudan du Sud. Parce que bamboka biso da détresse dans la passe. Ndeko na ngai Félix Tshisekedi a responsabilité on a 30 millions de Congolais ba en insécurité alimentaire. 30 millions nous allons bomara bango de Congolais. Peut-être yoza oliaka moi lipa muke, oliaka moi fufu muke. Mais bande ko na 30 millions bazawa, babikaka na passe na Congo, essentiellement concentré dans la région ya Kasai. Donc on a il faut qu'on soit tant que tozoya na plateau to ko bunda po na bisoté. To ko bunda po na ba génération future nini to ko tikela bango. Na bande te to ko kota makamu sécuritaire sima. Chichanga kuna ekei. Likolo nani likolo na binote boyebisa ki biso wa teote batu ya Rwanda ba kokota te. Comment expliquer que ministre affaires étrangères asengisiko ba commandant rwandais obazaki na Goma bakende bino batu weba. Donc vous êtes dans une optique ya lokuta papa lobiango botiko wa instrumentaliser information lokuta kadio shaila tabino bande konangai sortez de ça mboka za obeye kaka moko ya ngonde to ko bikaka lelo papa kei omona kilobi embouteillage banda 15h 23h 15h, 23h embouteillage sur toute la ville, sur toute la République. Non, merci. Mais c'est extrêmement grave. Embouteillage. S'il te plaît, tolérance la débat. Il faut parfois remettre les choses à l'ordre. Non, il faut parfois remettre les choses à l'ordre. Ceux qui nous ont au coste dans le plateau de télévision, embouteillage. Embouteillage, les alliés Evernan. Ndeko nakopeso malba il faut évoluer parce que tout dans deuxième sujet évoluer embouteillage pour andele tonda mabulu na babulu pour bino bo décider bo chango bila la tête de la ville de Kinshasa quelqu'un qui dans un pays normal à cause d'un chef d'hérité bino bo décider bo chai ya ngonde to kobika parce qu'il n'y a aucun projet social concernant Banzela parce qu'il n'y a aucune vision claire et nette pour na mboka na biso pour na développement ba ville donc on a ngai boka ni sakate to fanda na mkili to saka biso moko Algérie Égypte ba ko tonga capitale asika ville mobimba ba ko tonga ya sika e ko za bango 5 ans mususu ko za bango 10 ans bino bo sali biso ninya boko si biso facilité lokuta manipulation de l'information papa ebisi bino soki boka kabiso te boka ta pap merci beaucoup Pati Malanga soki boka kata bango to boka ta pap te manipulation na tout mutu beaucoup na acharnement contre cardinal Ambongo a peindre tableau nyoso station sécuritaire est école commande démocratique à peindre même matériel social il y a école commande démocratique. Merci beaucoup Nalandi de Konangai alamon avec Alobiawa d'abord que 36 millions de Congolais baza ko vivre na insécurité alimentaire na Kasai na ko ebisala likambo ya nzala ezali eloko oyo e botami na régime amona mboka Félix Antoine Tshisekedi ezali situation biso to kuti yango bo bengala ka mobutu bolobaka nini nzala tozolia te tokomi ko nyokama tokomi ko mobutu akei Kabila ye bo continuer ka kolela nzala a dirigé beaucoup plus de 25 ans to leli nzala le monde mboka Félix Antoine Tshisekedi daye a commis ko luka ko changer ba données yo lingo betre biso solo nzala to kuta budget combien na mboka oyo pour la kolobela social ya ba Congolais d'abord vous devez tenir compte du budget ni to kuta na mboka oyo des budgets de 3 milliards ou 4 milliards qui n'existe pas le grâce à mboka Félix Antoine Tshisekedi le lot commis na budget à peu près à 16 milliards de dollars oh tika ko sala matin na Congo depuis Congo et Banda avec réserve de change à 5 milliards de dollars. Quand même, il faut que vous allez rappeler quand même reconnaissant. Botika ko la politique de la haine. Ya mutema li kundu. Pour la nini. Oko ina mwana ya moninga tina niveau oyo. Même ata malamu ala ko sala za ko boya ko ndima yango. Yo ko lobela biso likambo ya nzala aussi longtemps que to bosa ni ma situation ni to lekina na mboka o. Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ako bunda azongisa makamu na lolenge elongo bani na nzela pour que biso yo to se sentir à l'aise na mboka oyo. Et la preuve est tout ça comme on a yango quand même. Sur le plan tout parmi les différents secteurs yamboka oyo tout ça comme on a quand même retombé les lots c'est madame vous voit combien 168 000 francs congolais on va d'accord toucher les lots va comme toucher 380 000 à 390 000 francs congolais oh tu vas vous savez maintenant Congo et ça quand même implicité
et ko sunga ba quand même ba na ko sunga ba famille na bango ba ele biso gratuité enseignement oyo président na yo honorable Faoul alemba ko bunda na régime passé pour que ba exécuter même yango grâce à moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi atel si que non na kati na mobeka lukonzi eza na article moko oyo eza ko pesa accès à gratuité enseignement oh lelo na tia nzoto oh lelo bana na ba ko kende l'école na gratuitement ofele et ça il peut s'ingoter basala kasi boni o bokomi komi na biso na nzela etandoke pona kolukaka koloba makambo lokuta na oke uti kolobelanga likambo ya kichanga pour leleki est-ce que ba territoire to pe ba localité to ba village oyo ba rebelle baza ko botola et na bato ba rebelle nini armée en place aza ko récupérer aza ko botola boko lobelanga te pona ni cheka boki ka moi village mo ko yi ay komi sujet na bino ya koloba mais bo lobela rappel oh quand même tu dois ko botola ba basu ya minene ya ba rebelle ba occupaki to récupérer yango ba village belé to récupérer yango to uti même ko ya cela ngo 2 jours passés oh to uti ko kanga même moko ya ba chef rebelle ya rai azaki atouré même na ba combattant na ya ba mai tout comme ça to kangi ba to ni to teba maboko na minicho baza sous contrôle ya armée congolaise olobeli yango te pona ni oh ya malamu armée za ko sala bino boza ko mona yango te kaka ya mabe mais non cela veut dire que non bozali complice na mabe ozo ko sema biso na kati ya Congo pe na okili suzo ko bisanga makambo ya embouteillage est-ce que makambo ya embouteillage dale ko sika ko olobela biso toza ko bunda avec ba route secondaire toza ko sala omoni nzela elengesa omoni nzela ya kikwiti oyo ezala na kozwa fikino ke kikwiti ngaba bumbu selembau makala obimi kuna tina na ngiringiri omoni nzela oyo toza kosala fikine ke kobima tina na area ya écologue omoni yango te banzela tosali ya ba terre jaune omoni yango te oyo toza kosala awa na nzela ya quartier 1 oyo ezokende kuna kote ya ebi manzela ba Congo kuna babenga yango nini côté ya Siforko et Kenzela ba Congo kuna uguti wana omoni yango te ba ndeko nanga basala kasiboni okoko tanya merci beaucoup otanya nanga projet associé la banzela to tongi banzela ebele soki na bi ndeko nanga irodi ka pesa ngai maloba na lobelo ka banzela et aussi émission la kana banzela on a construit on a réhabilité les routes sur toute l'étendue de la République mais la suka na ngona boyebisa ndeko ambongo na boyebisa Fridolin Ambongo atika ko la politique à la haine parce que azar ressources mo sala nzambe te a commander politique c'est pas opposant mais atika ko se poser la régime en place fait ça la makambo c'est la volonté du peuple congolais parce que la binde de Kwambongo azali moko ya bato ba combattant qui gratuité enseignement asa modèle même il a combattu la gratuité enseignement au porté un plus pour le soulagement du peuple congolais plus de 5 millions d'enfants bazongi linzela l'école oh ya bundi ça qui a lelo linga bisa biso que non aïe ça biso ma modèle pas devant pas pour le bakino les Congolais souffrent souffrance ya Congo et bandina régime ya Félix Antoine Tshisekedi cardinal Mosengo que ton âme repose en paix. Merci beaucoup maître Toussaint population ta photo évoluer parce que na stade ma belle babi ma penza moni Félix nini Félix ebela mandesi maître Toussaint vous soutenez les actions du chef de l'État. Il y a une numéro mambébé là. Et puis, on me ça qu'on ramasser, permettre, puis surtout dans la deuxième situation sécuritaire, est-ce que le condom. Merci, moi, Namboka Rodrigue, Yamoé, Tena, répondre à yo. Na kolingana na rencontré ba propos oyo uti pour le bama awa tout à l'heure et pas yande kona biso oyo ya lamuka. Bon, na mituni lamuka oyo wapi. Lamuka ya Martin Fayulu luto ya Muzitu parce que lamuka ezali moko. Lamuka ezali ya Muzitu. Donc biso toyebi la muka ezali ya Muzitu bango ba luka la muka oyo ya bango na ba monsieur comment il s'appelle encore le monsieur à Katanga wana Moïse Katumbi. Et alors ici il a été ndekona biso Rodrigue plutôt ya la muka lobby eloko moko awa grâce au cardinal que le président Félix Etienne le président Félix Tshisekedi il est au pouvoir. Mais je dis c'est faux. Mais tu dois démontrer ça. Il ne faut pas dire des propos ici, tous au lieu à propos uniquement pour se faire satisfaire. On se fait ça à la mouka, mon frère. En tout cas, là au moins tu dois retenir que c'est faux. Et tu as parlé encore des élections. Le message, il n'y a pas à lobby que l'élection faut la inclusive, transparente et consort. Mais n'a évité. Bah exclure nani. Bah l'omoli nani. Transparence, si vous allez au Sénat, élection salami ou à Pimoukolonine, alors que vous allez dans le processus, il y a enrôlement. Et tu dois retenir une chose. Et l'enrôlement, ils allaient lancer Awawa. En principe, la ville de Kinshasa doit avoir au moins 12 millions des enrôlés. Et ceux qui vont s'enrôler. Problème, il y a
kadima to ya seni ezali wapi to pe ya président Félix ezali wapi. Et tu as parlé encore ici de l'église catholique. Mais moi je me pose une question, quelle est la part sociale de l'église catholique depuis l'indépendance tim pour la lelo? L'église catholique a une part sociale. Donc il doit poser aussi des actions sociales. Nyonso bango bakuti. Nyonso bango bazali ko réunir nango lelo bakuta yango. Tu dois retenir ça. Bakuta yango, c'est les Belges qui ont laissé tout ça. Bakuti elo batongi elo koti. Et alors l'insatisfait. Oyebi ndeko kodri bazali ko benga cardinal na Komoni. Komoni bazali ko benga cardinal. Ambongo wa oro. Curieusement. Azali au service des individus, lui qui est un cardinal. Et il doit retenir qu'Azali Naba collègue d'ailleurs, il y a 8 confessions religieuses, tu dois retenir ça. Oyo Godem Poi, Azali, le président actuellement, il y a au conseil des églises de réveil. Et accompagné avec ce père, l'évêque Pascal Mukuna, ainsi que l'apôtre Lopin Mutombo, le révérend Barouti et consort. Bokomona stade Wanandenge Kotonda. Bokomona Yango, Bokomona. Et vous avez parlé ici, pour la Sinde Kobolobi Makambuya stade. Olobi stade de Marti, Bana Bayembaki, Bano Bakota Kiwana, O Bayembaki Wana Bakosité. Ils n'ont pas tort de chanter Mandé Sili. Tout en sachant que comme une période, 5e année, il y a Ndeko Félix, Etienne Félix Tshisekedi plutôt, allais-je dire. Mandat n'a aussi la année, oh, n'est-ce pas? Ils n'ont pas péché, ces enfants qui ont chanté. Et puis ça représente quoi? 80 000 personnes, sur 40 000 Bayembi. Ça représente quoi? Et vous avez parlé ici des routes. Là, au moins, je peux vous rejoindre, chers frères. Parce que l'honnêteté intellectuelle m'oblige. Ngobila, la ville de Kinshasa, il y a une posé échec total des chefs de l'État. Là, j'assume bien mes propos. Gentini Ngobila ndeko Rodrigue. Oh. Gentini Ngobila ka obubundaka awawa. Boyebi mbongo ya Congo kendaka wapi? Mbongo ya Kinshasa bana Kinshasa kendaka wapi? Kendaka pas JB. Olandi générique à JB te. Gentini. Olandi ya mote. Ngobila. Pensez-vous qu'un musicien peut chanter un acteur politique gratuitement comme ça? Pensez-vous ça? Mbongo ya bana Kinshasa kendaka pas nani? Edoxy yao na grand P et kenda pa na bango et Kinshasa commis na ba palissade partout. Vous savez ce qu'on appelle palissade? Nous qui avons fait les droits, palissade des alliés kosomba batol, donc au clôturer bisika nyonso le lo au stade des martyrs le lo oyo CAF azali ko boya yango et ezala na ezala, donc la CAF a traité que ezana ba excusez-moi de connaître la question où il y a évoluer Kinshasa. Permets-moi en tout cas de parler sur ça. L'obata gestion na ye, l'obata gestion na les calamités zendeko. Na pona ngobina tikino malba un responsable. Et Dieu merci, il y a quand même quelqu'un qui est venu apporter Tunis pour sauver le chef de l'État, Ndeko Jekoko, Gérard Jekoko Moulumba. Vous avez vu Papaye Awawa. Depuis Ndeko Ngobila, plutôt Jekoko Azali élu vice-gouverneur, vous avez vu quand même il y a eu quand même un changement. Ndeko Nabiso, incapable même d'implanter une pelouse, na limité 3 ans ndambu yango, incapable. Ngai na yonde kokodri soko sangisi bana oya quartier. Opesi bango ata mbongo mosolo ya mike. Bolone langa pelouse awa na limité. Ça va pas faire 1 mois. Mais lui il en fait 3 ans et demi. Zandu doit mettre sous. Kana yonde konanga isoko betili solo ya Zando bakangisi yo. Pona nini? Soko betili solo ya Zando ezali mutazali ko simba esika ba simba gati. Pona nini bakangisa donc Ngobila mo kangisa ba soko betili solo ya Zando. En fait moi je parle parce que Ngobila ne gère pas sa famille. Ezali vie privée na été toko lobela parce que azali ko gérer biso bana yakini. Azali ko gérer biso nous les faits quinois. Nous ne pouvons pas voir notre capitale. Ezana état où ezali insalubrité. Il y avait un grand démon qui était là. Aujourd'hui maintenant c'est un sorcier qui est à la tête de la ville. Excusez-moi, je suis conséquent de mes propos. Au ministère des martyrs, en face, on est baché palissade, baché batol, wana, bande konabiso, ba indien, ba libanais, bazali côté batol chaque jour. Merci. L'icole ande Ngobila. Merci beaucoup. Deuxième sujet, ma soeur, pour le lobo, Zoami. Ici, Kabanso, merci, Mireille Madoukou, qui nous suit depuis Paris. Tantine Mongobien. Merci Mireille Madoukou, merci Najdel Madoukou, merci Nafaye Madoukou Nyonso, merci Binombote.
Toko Maniola Congo, Congo Nembogo Tika Kimbango, Kimpavita, Maréchal Mobutu. Il faut dire des choses vraies telles qu'il est. Ce pays nous appartient, tout ça, Bayou Maté, tout à Rabino. Parce que vous citez l'histoire de Ngobila ici. Ngobila, il va reciter. Non, ne corrompre Azali ko gérer ndaku na été. Il faut occuper un mot. Azali ko gérer mot canabiso. Notre ville. Ça occuper maman Ngobila Boni à Leli, Moutoussou on a soit à Leli donc mais la vie doit être propre sincèrement. La vie doit être propre. Coup de chapeau à monsieur Gérard, je comprends. Merci beaucoup. 48 heures. Merci beaucoup. Donc deuxième situation parce que la situation sécuritaire est Congo. C'est Koufi Mingi. Les gens disent que tout ça cyclique aux zones en école Congo démocratique, c'est parce qu'il y a une infiltration, c'est parce qu'il y a eu brassage, il y a Amani 1, Amani 2, Amani 3. Félix a hérité la situation par laquelle, et au sein de toute une mobilisation population école Congo démocratique, base à la Simanae. Moi j'ai vu, lorsque je vis même Martin Fayulu m'a dit, avec sa femme Namès, bravo, il a compris les pays. J'ai vu Moïse Katumbi, j'ai aimé, j'ai vu Jean-Pierre Vital Kamere. On doit réunir pour sauver ces patries. Merci Mingi pour Namaloba. Ce qui m'a dit c'est le leadership à Félix Tshisekedi est défaillant. Le leadership à Félix Tshisekedi n'est pas Ngobila. On dit qu'on a une union sacrée à la société civile Toussaint à Koboya. Ceux qui Ngobila sont incompétents, sont irresponsables Maloba Nayo. Bolongolais. Pourquoi vous avez activé un mécanisme politique pour nous Bolongolais? Botikié. Aussi Télengaï Godepoy. Godepoy parce qu'il y a chose plus importante que de parler de Godepoy. Degunangai, Bunagana, Rangira, Kiwanja, Rumangabo, Ruchuru Centre, Kibumba, Kishiche, Buiza, Mongo, Kabindi, Tongo, Tsengerero, Mukarange, Biruma, Tamungenga, Kako, Robare, Bambu, Katale, Ruchuru, Nyamulima, Sikoyo, Kichangeke. Donc, Kalaming était le massif, il va s'en aller. Et Gome Kotikala, isolé, enfermé. Lorsque M. Félix Tshisekedi est arrivé en responsabilité, il hérite de 2 345 910 km². Les lots bandé qu'on a vu sur Bakobika Rapi. Bakobika, la Sima, et à Rwanda. Pour Rwanda, nous avons colonisé par Tiwana. Oloba qui m'a kamwa, Kagame, rebelle, assassin, voyou, Kachobo Sanelogo, Moko. Kagame, frère et ami de Félix Tshisekedi. Comment ça n'a été? Frère et ami, Abande Konanga, Iba Toussaint Bazawa, Kagame. C'est lui qui insécurise la partie Est. Bakosi bato na lobaki ya kalamingite ke Rwanda kozana EACT. To lobaki yango EAC wana ezali komabe tika. Bako kabisote. EAC wana Félix Tshisekedi lobi tango bakokota na Bunagana. Bokomona makomba kosala kuna na ba M23. Toza wapi. Ata lisasi moko EAC wana betite. Ata kokanga rebelle moko, kokanga muyimbi moko. Bakokite. Nani a côté ici, Ndokina Katianda. Nani a yena Ndokina Katia Lupango. C'est Félix Tshisekedi. Les abissotés. Bolobako, que bisso, toza des mèches. Nani a payé ba contrat. Nani a financé guerre aux ko déranger bisso. C'est Félix Tshisekedi. En offrant des contrats miniers, na Rwanda à travers Kagame. La situation sécuritaire est dramatique pour na bande konabiso. Tous les jours, il ne se passe pas que batuna bande konabiso bakufa. Siko bakochango na mutu anani. Tant tozo lo babiso to baki banda kala. Ndeko nanga ce n'est pas hier avec la messe de Kofayo la limbisaki ndeko Kabila pour la hold-up électoral n'a bénéficié d'un Félix Tshisekedi. Depuis 2019, tu as plan de sortie des critiques. Tu fan autour d'une table. Tu as solution au problème sécuritaire. Tu rappelé Bino qu'il ne faut pas sous-traiter les questions de sécurité. Boyoki bisote awa. Oh ba force aé assez kokota. Boyoki makomokomi. Ministre d'un État a signé pour Batouba Kende. Ba généraux ya bamboka bapaya. Ba ko tourner explication. Bako senga ya pesa bango ba explication pour nani agir décision na. Tout ministre qu'il est, est-ce que vous komona mboka ko kama normalement? Est-ce que vous komona que mboka ezo kende bien? Les lois de ko Félix Tshisekedi azawa. Boko tela biso makelele. Si azon biso to sommet kuna, bakende ko solola na bakagame, ba solola makamunini. To lobi bota bitumba to bunda na bango. Soki bozo kokate bo biso. Hein? Le pays est en train de partir mais bozo comprendre té. Botier kuna ba état de siège, botier ba affairiste. D'abord tous donner ma état de siège. Tous les deux personnes au botier kuna, ils sont ici des rébellions. Moko RCD, par gouverneur militaire, moko MLC. MLC est rébellion soutenu par l'Ouganda. RCD est rébellion soutenu par le Rwanda. Comment on peut mettre des gens qui ba rébellion pro-rwandaise, pro-ougandaise, va gérer ba parti où on a un problème? Est-ce que ce monde a un problème? Tout ça, ça procède de quoi? Ça
procède du manque à vision. Il y a un déco Félix Tshisekedi sur les questions sécuritaires. Il y a un déco Bika Pass, il y a un déco Nabiso Bako violé. Ba violé Bana Basi, ba violé Bana Bamama, ba violé Tinami Bali Bandeko Nangai. Et vous avez le courage de venir passer sur ce plateau pour Naroloba. Je soutiens les actions de M. Félix Tshisekedi. Mais quelle action? Quelle action si ce n'est que la perte, il y a un territoire dans cité Sikoyo. Si ce n'est que l'incapacité, il y a qu'à permettre que tu récupérer. Le problème, c'est que tu as l'armée, tu as la mapinga, tu as encore et toujours. Le problème est dans le leadership de Félix Tshisekedi de Kolangay. Et ça défaillant. Ayebita kende wapi. Ayebita Simba wapi ya Simba nini. Aujourd'hui, personne ne nous respecte. Qui parle de vous toujours rien. Bino Batonio ça boye barré le côté. En 2010, le rapport mapping, et c'est comment, et pointant du doigt déjà les responsables et l'instabilité à partir est Nambo Kanabiso. Bah, le bango na monokonine. Hein? Quand le président élu dans l'Assemblée nationale était en train de défendre de Konabiso à partir est, c'est quand il fustigeait le Rwanda. Déjà, là-bas, 2008, 2010. Bino Bozaki Wapi. Vous étiez en Europe, vous êtes en train de manger les shawarma et les beefsteaks, ou alors de vendre des pizzas. Donc, il s'agit ici de la République. Quand on parle de la République, il ne faut pas venir avec des sentiments. Bon, on a vu ce torotique et la bangonini. Bako, on a vu ce torotique et la bangonini. Bon, ça disons top, parce qu'il va partir en EKI. Parce que ce n'est pas normal. Le ministre des Affaires étrangères a pris une décision généraux. Bah, tout naïe. Bah, le bakébaza, bah, intouchable. Bah, ok, ko benga na bangote. Le lengoana. Que Félix Tshisekedi, bah, solo la kina bande konae, misusu, bah, Kagame. Notamment son frère et ami Kagame. Bah, solo le kinae, pour na makambu ya parti wana, et que bah, ok, aussi mette, il faut que Félix Tshisekedi, aluba. Est-ce qu'il y a autre monde normal? Il y a d'autres choses sur lesquelles les photos à la bisognon surtout cohérent. Tout le que ce n'est pas normal que bah, Soda Nabiso, base de la Karawana, a repoussé les attaques. Il y a M23. Est-ce qu'il y a aussi au cas que, voilà, le gouverneur militaire a organisé offensivement pour récupérer, pour bengana? Non, on est toujours là. Non, Tozawana pour défendre, pour empêcher l'attaque. On observe. Pourquoi observer? Pourquoi pas faire la guerre dans la même démarche Yves Bachoko? Merci beaucoup. Na Koyebisandeko Yves Bachoko, Osa Congolais. Il faut que vous ayez un patriote, il faut que vous ayez un Congo. Il faut que ça ait un message de mon côté où il faut susciter la haine, liboso et abattu bazar pour le changement en Bokana Bango. Si vous êtes réellement congolais, mais il faut dans la réserve de faire le Moussouda pour le bas. Parce que ma y a guerre, ils ont la citation sensible. Oyo, ils ont mieux outillé na bateau, ils ont expert dans le domaine où le coup là-bas, pinga. Et biso tout ça qu'on ramasse par rapport à un contexte nous sommes tout ça comme on est là. Mais ceux qui au continent à front au palper la réalité ça pour les kakuna au kolba même makambo ça koloba naté. Bon même leader nayo pendant plus de 25 ans et la réalité to vivre dans mboka o atika la comporter ta impliqué à changement. Après que AFDEL na ba groupe armé naye le kola ba CNDP ba RCD ainsi de suite oyo yebi na mboka o. Baso qui possession en mboka na biso. Plus combien d'années? Na likambo ba bengi occupation. Na likambo ba bengi sécurité. Infiltration. Est-ce que bosani yango a complicité? Nanan. Na leader wa bango lelo oyo ceux qui Rwanda ekoloba ekoganga parce que ba ebiki azalaki na contrôle à Congo plus de 25 ans à travers mon mboka Joseph Kabila. On a qui collaborateur là bango représentant bango en RDC. Est-ce que ma cabo tu dois aussi bien na RDC au ligne vraiment kaka to banda ko dévoiler biloko musu to ko dévoiler même dans direct de Keboité. Mais ce qui pour le banga on a étonné. Quand on parle de l'occupation, occupation c'est quoi? Mité mali kundu ba bidongo misu ba hypocrite. O bandima ko funga bele à Congo. Pour na ko pesa accès la ba paya, ba kota ba sala nyoso ba lingi. Oh lelo memel le chef, c'est Ndiko Kabila. À travers na ba colite na e. Oh lelo oyo ba jui ba infiltrer armée na biso. Ba infiltrer service de sécurité na biso. Ba infiltrer administration mboka na biso. À travers ma camion sur la baie au bon basalaki. Oh lelo biso komi ko Sibir yango. Il y a au moins 3 sections pour réussir la guerre. Il y a section diplomatique, il y a section militaire et section communicationnelle. Et tout ça pour jouer dans la section on a nion surtout. La preuve année, vous voyez que tu as embargo plus de combien d'années? Ni t'étais grâce à mon amboka, Félix Antoine Tshisekedi, les lobes à l'ongoli embargo.
Le lot a passé sur accès à Souma Minduki. Ce n'est pas coup de chapeau. Bino babunda pa longela biso embarqué na mboka bo resira yango a complicité na régime passé. Oh bino bozalaka ba député na bango. Bo resira yango. Non ndeko bajoko. Yo kotangela nga biloko o eza na molongo te aussi longtemps que makambo toza ko sibira ezali résultat ya régime passé. Mais to lobi ki to ko encaisser yango te. To ye wana nikima pour ko lukama ya ko ale ko longola ba banzube ba makakanya so ba tiela biso pour que to réussir. Yo tango za kotangela ngai obandi kotanga bamboka kichanga mboka tel. Mais ça m'étonne. Tala bitumbo dans le kana est na fait ba onkiza guerre moko politique à complicité na communauté internationale. Oyo papier moko outi ko dévoiler ko landisa un message oyo apesi. Merci beaucoup. Ben squatter international. Oh bazawa nekima pour ko exploiter biso. Merci. D'une manière illégale. Oyo même yemo ko kagama lobi. Bolongola ma papier moko lobi. Bolongola maboko na bino likolo ya RDC. Botika ko étouffer Congo. Merci. Et vivre librement. Merci. Alobi yango amache ba monte. Pe na suka yango alobi ni bala mboka to telema. Merci beaucoup. Peto za la ini. Merci. Alobi to za la ini bolingi unification te, bolingi unité te, bolingi to za bomoko te pona nini. Mais est-ce que yo bosani ba mboka o biso to botoli? État de siège yo ko critiquer. C'est grâce à état de siège de l'autre découvrir que Mongunda na biso c'est Kagame. Grâce à état de siège, il y avait au moins plus de 100 et quelques troupes de rebelles, de terroristes qui ont opéré dans l'Est. Les gens qui ont à Kotanga. Vous avez bien noté. Les gens, grâce à l'état de siège, sont comme respectés. Sur le plan national, dans les pays sont frontaliers, c'est grâce à l'état de siège. Merci beaucoup. Maître tout ça. Mais ça coup de chapeau dans mon amboka. Avec quelqu'un félicité. A exposé fin à époque amboka au Congo. Merci beaucoup. Oh, président, nous faisons le tir à Rossala, un côté hypocrite. Merci. Club pharisien fait ça du Sahel, accomplissant de Kabila. Faoula finga Kabila pendant autant d'années dans Mboka, mais là, Faoula ndimi ko sangana Kabila. Merci beaucoup. Bosala na union, bosala bomoko pour que vous combattre na. Maître tout ça. Muto zende ko la binote ndimi ko sangana, pour combattre moi na Mboka. Cela veut dire te comprendre que non, bino ndenge bosala kawana, bosala bino ba étranger, bosala na Mboka telote. Les hypocrites. On parle de l'infiltration, on parle de la société de l'Est, école commandée jusqu'à preuve du contraire. Au cas où 500 personnes va courir, 100 personnes va courir. Jusqu'à quand cette hémorragie va s'arrêter? Non, la bosse ni Kabila taki aja Kagame. S'il te plaît, laissez-nous évoluer. Ndeko Rodrigue, ça fait mal de parler de cette situation. Et parfois, Ndeko Nangai, Yves Badioko, Azali, Koloba Awa, avec beaucoup de légèreté, pour comprendre qu'il a quitté Simungongo parce que c'est une question qui est vraiment sensible. Azali, pour citer, Congo a un territoire soi-disant occupé par les M23. Pas soi-disant occupé. Soi-disant occupé par le M23. Parce que c'est une liste au Batindeli et pas Ndeko Fayulu, la télévision. Azali Kotanga Yamoto Zali Komona. Une question de sécurité, vous parlez avec beaucoup de légèreté, étant donné que vous êtes Congolais, monsieur. S'il vous plaît. Tout ça là quand même na Bolingo Yamboka. Brassage, Ezali Ndeko Tshisekedi. Les accords signés, Ezali Garamesi Tshisekedi. Nous avons fait plus de 18 ans dans ces pays où Tozalagi a interdit d'acheter même les armes. Et cette situation a été revue, c'est-à-dire que comme une opportunité, il y a s'acheter les armes pour défendre la patrie. Ezali pour ça là, pas si, comme on a eu Koloba. M23 est comme un parti politique, Ezali n'attend un monsieur Tshisekedi. Je te dirais non, parce que au Rosalana, kilo ya pour répondre à non, na lobby non, au comprendre qu'il a lobby non. Et c'est compliqué de parler de ça. Ndeko nangai, situation tous allez commener les lots, ils allaient concerner biso nyonso. To longola na makanisi na biso, esprit wana ya koloba ke situation, ils allaient concerner kaka Ndeko Tshisekedi. Si réellement vous êtes congolais, si réellement Ndeko Fayulu, ou député national Fayulu, si réellement Azali congolais, pourquoi il n'a pas ce courage même de dénoncer? Vous avez l'arrivée du pape. C'est très important sur le plan diplomatique. Ça a joué un rôle très efficace. Parce que le rôle, il n'y a pas, il va communiquer sur le plan international. D'ailleurs, il a communiqué. Et Pape Azali na audience plus que même Ndeko Tshisekedi. Pour ton information. C'est-à-dire, pour cette question, on ne doit pas parler avec beaucoup de légèreté. C'est-à-dire, cette question, en tout cas, nous avons bisotos à la uni
to sunga mboka. Merci. Pour récupérer partie est où ils allaient infiltrés par le M23 depuis période négociée n'a seulement hérité ce qu'il a trouvé. Il est en train de se battre. Le logo les agents qu'il a acheté pour Mandé Sili. Merci. Mandé Sili, c'est pas un problème. Négocier à l'objet pour Mandé Sili. Est-ce que aussi oh mais maintenant il y a bien m'a bien décidé. Nase ya Pascal wana iska bo vanda wana iska bo na boyemba ndeko Chilombo et vous appelez le président Chilombo. Bobinga ke très bien na sepela en appellation wana ndeko Chilombo. Merci. Mais ndeko Rodrigue pour la ville de Kinshasa, il faut kobeta c'était pour na yango. Ville na biso ya Kinshasa. Tout ko tikela ngo ba venant les parvenus. En tout cas, merci na ndeko Cheko ko soko ya kité. Tengo bila pas moi qui ça. Tengo bila moi qui ça. Ya wapi? Ah oui, c'est ça, moi, à salon. Hein? Ah, moi, à salon. Ah, mais tu vas jouer à Nakimukolo. À un âge de 18 ans. Au lobby, Gazali Kinoa. Tengo Bela Kinoa. Ngana yo to botamina Kinshasa awa. To koli awa wat. Pas la Kinoa, ba benga kabana Kin, baza la Kinoa ba ngonyos. Merci beaucoup. Merci. 80% ce sont des parvenus. Merci beaucoup. Baouta ba village, je ne dis pas ma bé pour na ba o baouta ba village. Merci beaucoup. Merci. Merci. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, bah yango. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, de Rodrigue. Là, ça il va y monter à Souka. Une minute. OK. Donc on va dire que tu peux réagir parce que ton comme la Souka. Et puis c'est encore on arrive en responsabilité c'est pour résoudre les problèmes, pas pour venir se plaindre. Ceux qui ba accord Kabila signa bobo mango, ceux qui ba infiltrer baza bobi misabango, ceux qui bo kokité bolongwa. Si ba jeune si ba rappeler bino na stade boyebela mandat et si les 2023 ils n'ont pas tort, balobi bien. Merci. Transition sans Merci beaucoup. Une minute parce que le chef de l'État reste au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Le chef de l'État reste au pouvoir jusqu'à l'installation. Mais yebake biso toyewana pour na kosala maso ba élection malamu ya sengo ya kimia et ba na kosala manandenge longo bani. Na ko rappeler au cas pour ba kita on a qu'il y a l'infiltration. Est-ce que obosani colonel Kabibi? Est-ce que obosani nani major Sidi Bizumu? Est-ce que obosani major Akumu? Est-ce que obosani major Kibambala? Oui, sous ko bossa na lisusu les deux officiers oyo ba uti ko rejoindre M23, c'est les fruits de l'infiltration. Et tout ça, c'est la masse pour que tu aies des balayer ça la toilettage au sein de notre armée. Et ça va nous prendre du temps. Et tu as d'une manière stratégique. Tu as la précipitation sous vos émotions pour que tu aies perdre la réalité. Non. Tu as une stratégie pour que nous soyons dans le molongo. Maintenant, tu as dit que le village intel va récupérer. Mais est-ce que vous avez dit que Bouchoucha est dans la maboka banane? Est-ce que vous avez dit que Buito est dans la maboka banane? Est-ce que vous avez dit que Moudougoudougu? Après avoir que ça l'affrontement ma carte ça qui na ba rebelle M23 ba parti wana nyoso tout à l'immédiat pe na minute ya kotanga et le bela ki bino longo moko te musala za ko salima tango amado sa musala epé bo félicitaka au lieu que bo critikaka bo ba kaka ko sala publicité ya M23 bino bo la kisi ya solo ki boza ba Rwanda boza bino ba ndeko na biso ti boza ça fait ça parce que monsieur Sili c'est la honte et monsieur Sili mettre tout ça. Merci monsieur Ndeko Rodrigue. Et nakoyebisa na ndeko Yves ke batikaka ko sungaka bandeko ya M23 batika ko sunga bango na ko partager ko relier information na bango sur les réseaux sociaux. Ils travaillent sur ça mon frère, tu es sans ignorer. Nous avons que ça comme patrie. Tona ngaka moko mboka na biso oyoyo biso ba congolais de père et de mère to botami na mboka oyoyo. Nous allons lutter avec les chefs de l'État. Merci. Et Maloba Yasuka n'a aussi ça pour Nakolobaka pour Nandeko Gentini pour la ville de Kinshasa. Bana ya Matankumu, ya Masina. Bazali go le lambongo c'est bima. C'est coco. S'il te plaît. Bana Matankumu. Non, je suis. Mais lorsqu'on parle d'une société civile, donc il faut alobara kakamalamu alobara mabete. D'après vous, allez décider, c'est ce qu'on vous apprend. Et si il y a Mouzito, on a dit que vous avez décidé Mouzito. Ce qui ça parce que monsieur Sili. Voilà. Alors, bana ya Matankoum bazali ko le lambongo ya avenue Matankoum et Bima. Nakoya prochainement avec les données, nakopé sayo. Merci. Comme ça, tout l'extérieur. Dans Matankoum bisaka ba joko. Bongo si Bima. Tout ça la contrat na Rwanda. Contrat tout ça la Rwanda. Commercial. Merci. Merci na meka moi. Tout ça la Rwanda contrat commercial. Non militaire ou minière na za koloba non. Merci na mettre merci na bilo baso gilo bokolo na masubuli ngamingi kimia ko na botani.